Saratola TV. Quand on parle de l'éducation, il y en a qui faut bâtir à Malobatin. Même Thérèse, c'est une maman mal éduquée. Saratola TV. Top, c'est la top Azalarana Bellevue. Bellevue no abotite. Top Azana Peshanga. Peshanga pe no abotite. Sko awa kele ndeni. Tolo babo kele Bellevue. Po ani boke na nkapasi la. Saratola TV. Bilo musoko lo bana medio komi kizengi. Thérèse wana bakoko. Doza koko. Moni so za bakoko. C'est que za koko. Saratola TV. Pardon, c'est normal. Azamwana. Azamwana mutu nyonso to atongaka. Nde toza na plateau ba fa to sa émission to tongaki. Ebele. Nataki ko to baba kuma ba bebe. Totongi Sila, totongi Bellevue, totongi Changa, totongi Sarah Masiala. Sarah Masiala. Saratola TV. La chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bande Walandia, Saratola Télévision, vous suivez cette émission depuis Banda Kunabino. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, Bisika Boni Tozoko Salamusala Nangai, avec maman Saratola, émission peu Bourlandango na Ngambu ya Top Télévision. En tout cas, supporté parce qu'aujourd'hui nous allons essayer de parler na Italie, maman Nabiso, Bakenda Sango. Le lot, nous voulons parler, analyser sur sortie médiatique. Il y a maman Nabiso Thérèse. Oh, vous savez, tout le monde, Baba Yebi était à Zalaka, ceux qui maman Kouloutou, ceux qui paient maman Leki. Il y a les Abakou, les autres moyen, tout ça, analyse sur ses propos, sur sortie médiatique. Ils allaient vraiment critiquer, voire même. Et pas il y a des conaillés comédiens, voire même naba journalistes, ou même baza y a les Abakouk Moussoussou, ils ont dit en tout cas maman Thérèse qui est trop loin. J'ai même appris que le président Caleb aussi avant Makambo déjà a bien qui Thérèse pour nous c'est que non, ce que tu fais nazo lingangote parce que maman Thérèse Azali moi na ya président Caleb yango pe to monaka c'est rare au monde na ba activité na ba tournage ya Sinac ya bana Sinac oyo ba maman dina na baza au monde na présence ya maman Thérèse mais question na pe to mitunaka pona nini maman Thérèse ndaku oyo ya bango bisika auta na bandeko na ye wana na ba tournage pena ya bana Sinac azalakate asotamba la moko transition akenda na ngambo ya Simba bango nyonso bazali ba mama na biso bazoko sala mosala na République démocratique du Congo. Nous avons un film qui est déjà disponible na Komo Yalika Mama Belé na Bellevue Télévision. En tout cas, allez suivre ce film et vous ne serez pas déçus. Makama malamu ezali na film wana Yeruzalema bisika bokozwa kimia. En tout cas, bozwa pena temps ya kolanda film wana vous ne serez pas déçus. Je suis Miezezé na sima caméra. Je dirais un grand merci à Papa Diego Milito parce que si peut-être papa ne permettait pas un jour, j'allais pas commencer à travailler avec sa femme comme ça. Tozan a plus d'une année à collaboration en tout cas. Merci Kenzambe Azalokumo Bisika Ebele Batela Inga limite Yona Sarawa na Fandagana Batote Bokosala na 2 semaines Bokosala 1 mois, 3 mois aujourd'hui toki de deuxième année donc c'est-à-dire que nous sommes en train de bosser toujours continuer à travailler. Nous devons comprendre na ba place au tokendaka pour na koluka collaboration pour na travailler ba objectif na biso ezalaka nini tokenda koluka nini pe pona nini. Il y a certaines personnes au ngali tadi na koki kozwa oyepo oyokola musala pour l'action nini soit faut au télémani soit caméra soit faut à la nasima caméra soit nini faut oloba mais quand tu viens à objectif que non ngana koma lokola tadi au komi lokola concurrent ya tadi na kati ya tadi en tout cas bokoyo kana na bino peka kabiente mais ce qui peut oyer dans le sens que mes objectifs sont bien définis que je me limite nazo sala musala nanga Sarah aza patron nanga tadi aza patron nanga na ye na sali musala nanga na siliwa na longwe na kenda. La vie de Sarah ne me concerne pas, ma vie ne concerne pas Sarah. En tout cas, nous sommes encore là. Vraiment, toza nanu benadon, toza toyebi pe kutote ce qui est cause à la journée, mais toza nanu. Gloire à Dieu. Un grand merci à vous Papa Diego parce que derrière cette grande dame, vous êtes là. Gloire à Dieu. Un grand merci aussi encore une fois à maman Bijoun Ketani, maman 90%. Au bon Papa Jean-Pascal Leka, maman, un grand merci à vous.
Vous êtes vous allez vraiment cadeau du ciel pour moi, votre fils Tadingalapa. Merci parce que vous m'avez accepté comme votre fils. Que le bon Dieu vous bénisse, maman. Maman Zozo, la femme de papa Noéma Bakala Nzinga, mis le respect, maman. Mère Aba triplé, mère Aba Josué, mère Aba Tadingalapa, Tadi Aba Mamé Belé. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo, mère à Calgary, maman ma surprise. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga. Un grand merci à maman Yvette Mbangou. Un grand merci à maman Aurélie Mafouka Yaba Aurélie. Un grand merci aussi à notre maman Émilie Setimaïnga. Berthe Kondembongo propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci Nabino Bayenyo Soborozoli Bakou Yakola l'émission. Oh, Tata Pouefa Pekato, je vous salue. Maman top Wato Kilo à Congo. Moi, c'est Azanga Génération. Un grand merci à vous, maman, pour notre respect. Et Belé ba fini, maman top pour nous été. Ngana Kena qui gossa l'émission avec maman top na foutier $20, $10. Je vous informe. Lorsque je suis allé faire mon émission avec maman top, Natika l'OPC ni 50 francs. Le contraire, Nayebi Onganazwa qui donc est pas maman top. Nzambe Alimbi Sabino, maman top Wato. Je sais que Nathan Oroza a blessé. Mon thème est saigné. Erreur na yo kaka do sala na vie pour bota dada, pour bota pebana lokola babiso batadi. Mais nous savons tous que c'est pas une erreur, maman top. Nous savons tous que Ezali est RRT. Nous savons tous que vous n'avez pas une mauvaise foi ni intention Yamabé de nuire tes collègues. Maman, restez forte. Bami PPO et les Kanango. Yango na lobaka lobby et les Kalelo. Vous êtes top aujourd'hui pour Omisala qui top na katia ma fingate. Nzambe a protégé yo. Tozongi nanga ma machine. Je suis miezi. Tous on a extra filmé et puis on se retrouve tout justement après notre maman Saratola. Saratola TV. Osengi nani? Kolieza mabete mesko. Et puis na salle pour nga la teke, on a servi ba client na ngane va à l'aise au lia. Joseph Labiso. La salle m'a dit et ça on a teke beaucoup de Naza Joseph Amoutouté, ndenge zana na famille batutu ba bacha na maboko. Rien. Yeni ba ma famille na yo, to makambo de raison na famille na mobali na yo. On va mettre un individu. Et alors, ce que tu fais là, c'est ça l'éducation? Oboya kofanda nanga pona nini yaya? Maman, si tu comprends que na boye ko vanda na yo te, na lobby, naza na posa na comme responsable. Eh beba, wala kutumwasa. On peut ça on peut ça quoi ni. Nabi comment na pofana mobali o na yebi sima na été. Donc bato ba sima na. Mais ya Serge, na yo moko tu ne te gênes pas au temps vraiment na jeune fille à cause de la âge à moi na yo. Oh, je m'en fous, j'ai pas besoin. Naza na posa pe que non, olalo la mouki na roko se promener, excusez-moi les termes. Na roko se promener même na salon na sous-vêtements, je suis à l'aise. Ana pour la famille, ana pour la maman, ana pour la tata, ana pour la yam, ana pour la lekine, ana pour la cousine, ana pour la cousine. Mais je m'en fous. C'est vraiment ce que ça m'a ramené. Aïe, ça m'a au moins ignoré. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas ça qu'on parle là. Pourquoi les bilos sont beaucoup moins bons pour nous respecter pas tout. Pourquoi nous sommes dans une l'art na famille? À quoi moment on va donner votre famille qui est pour respecter ma maman très le roi tata et la famille. Si on a non l'action famille, on a fait pas. Faut pas mettre la pression. Non, moi je fais ça. Non. Tata na pango ni na zaboy. Ngande tata. Père Adaya, nga so yo bengi tata na ko bima wana ngata la bango ngai. Saratola TV. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bozoatan Yokolanda, film et Kosala quelque chose de bien. Nous continuons avec les promotions. Promotion sur les autres les maillots ça quelque chose de bien. Bozokakate tout au début son moni film Maman Belle Vie est à limiter. Soyez calme. Preuve
na l'argent sale épisode mon côté eza na moins de 100 000 et tale manango biso nyonso batala biso ka ba 100 000 ba 150 000 ba 200 000 mutu moko aleki bar ya 500 000 azalité nzambe a continuer ko protéger bino ba nyonso bisike zo ambino Mama Sarah bonjour Mbote t'a dit bonne santé très bien par la grâce de Dieu hein par la grâce de Dieu Mbote na président bébé Mbote na la présidente maman Nathalie maman Nathalie le quantième maman Nathalie na mosibu na PC Mbote Edwige Kalala problème ni nanga que passa na tuni question va ça na kobelela Sarah en passant ni maman Nathalie le l'autre date ni etalio na tuni kaka oh na tuni kaka date ni yo so batuni yo noko tadi opesa nga tata mukoni olo bato bande mission continue ça OK donc Mbote na Eliezer Kanou Mbote na Sarah Abwele de Bobouchab officiel Mbote na Dalia Onyema Mbote na Sol ya Bambemba Mbote na Mama Kiala Kumba Mbote na Fatou Dukanti Mbote na Sela Kikela Mbote na Rose Bonga papa edi MK Mbote na yo et puis Mbote na Pamela Kabea wetu Mbote na batu nyonso bosabona na chaîne YouTube nanga Mbote na abonné à Top Media Télévision bo continuer ko s'abonner et puis ba partage ba commentaire ba like culture ba like ba congolais bozana ngote pourquoi bo tchaka ba like parce que émission otalo CP nango mona ke ba commentaire boza 100 personnes bona ba commentaire positif mais ba like ils attendent sous 10 ça en sens c'était faut bo like à la famille bo et d'arabiso bo soutenir arabiso parce que toujours y a quoi informer bino à temps réel les lots TV kota mai parce que internet tu les kambi misiko mbala mon information donc merci pena l'homme c'est dans mon cœur papa Diego Milito merci na tata pe fabrikato na tiki to makasi le bara Florence c'est grâce à tata pe fabrikato bokulaka donc c'est grâce à elle tant pena to kotina na ra Florence dabi na Sarah folata oyo yo za grande dame zwa oyo apolé na bilamba lo moi muke et puis na loba ni oni a nazo zwa kaka yomba mo ozoloba iyo nazo zwa oleta na réclamer que tata po oyo nyonso nazwa donc un grand merci penaye grande sœur nanga à chaque fois à pesanga ba conseil na améliorer travail ba conseil na améliorer business donc yeb ndazalora maye virtuel nanga OK et azarabna cerveau moteur nanga réservé un grand merci na batu nyonso oyo bolinganga vraiment en général na bato bobenganga te na ba obobenganga na ba obo commentaire na ba obo commentateur na linga bino mingi mais bo changer bo ebata ko like kaka ko commenter ko banga parce que ba ko finga on a commentaire mais ko like il faut liker la vidéo, c'est très important. Tapoter. Tapoter. Oh, like it. Tapoter des aganines. TikTok. On a monde de vous avez une différence à TikTok et YouTube? Oui, bien. Les alignes. Continues. Différence à TikTok et YouTube et alignes. YouTube est la télévision. TikTok est l'application téléphonique. Voilà la différence. C'est ça la différence. Voilà, Mama Sarah, Tola, Tozonginan moi Sima, na sortie médiatique ya Maman Top, Wazali Maman Nabiso. Moi Sima a passé un conseil. Na tiki. OK, tiki. OK. A passé un conseil el kamobu na tiki. On a sali on a comprendre que il kamoba pixé na tiki. Au sali ngoka awa. Au sali déjà. Bien sali on. Et à geste moi le bain n'engage ma bé. Je suis pour mon Ozo Lukanini. Yango. Ozo Lukanini. Mais tous na plateau. Toi ça l'émission ou pas? To banda débat. Respectez les bandinotes. Au mati mongongo yo kanzo comme Thérèse. T'as dit olongoli singa linette. Obinini. Tena tuni ero madisi mongongo okanzo comme Thérèse. Zumenga. Problème ni zoleka. Est-ce que tu as liponanga? Na luka papier. Sarah. To ngai na to komi kuna tenga petite sœur nanga. Cadette na biso comme Thérèse. Oyebi cadette na biso comme Thérèse.
problème ezali mwana dada ngana olo ba Thérèse azo ba Thérèse o ngana yoki o ye na compréhension nga ya ono sala la famille bomoni ozoli osala magie po imsambongo po banganga pe basala ka bongo la famille botali yo poussé les yeux depuis tongo botali na kokoma loka Thérèse ya te mais ya biso cadette na biso na koki kokoma lokola Thérèse ya te OK OK nga Sarah na kokoma loka Thérèse ya te pe chango na mutu na Thérèse ya ye fa panka ti akoti o an couleur yi acha fo de tête tina mabele Sarah émission de bandit et bandit parce que bandinga s'il vous plaît achaka fo de tête tina mabele s'il vous plaît émission na bandit et vos apaisants achaka fo de tête tina mabele je dis tozana le code de tadi omoni place yo luko simba wana Sarah tozana le code tadi s'il vous plaît Sarah toke malembe tozali na sortie médiatique ya maman omoni ride hey omoni tampo estomac zo nyokolanga oyo tena tunio parce que yo muto bandinga obinanga ozo ganga lokola Thérèse tenga na Thérèse te ngana responsable est-ce que bika dasa komi na LD OK LD bi mais Sarah to komi kuna ndenge bana Thérèse batanga wapi ola bana Thérèse bazwa diplôme wapi tozana nuna mama top te ngana mama top te nga yo lobi nga awa ozoganga ozomi mona Thérèse na koza loka Thérèse te na lobi s'il vous plaît ngana koza la loka Thérèse aza mama ya soni nga sona ki mwana na nga na wanga na e nga koza mwana Thérèse te faut arrêter hein nga koza mama mukolo ndengwa na mukala ya koko azalaka nga koza mukala koko te donc nga na komi koko adasa botelinga baba koko na ko mukala. Et puis moukala ya chroniqueuse le rolanga. Faut faire très attention, retirer ba langage na ota dit ko le sutuka to sale émission te. Oh benganga, oh gango mi ko kanto komi Thérèse elle est qui? Azo représenter nini na théâtre Congo apport à théâtre apport ya Thérèse na Thérèse oh ya leki na ngai. Yebisa leki no na Thérèse. Elle est qui? Leki nanga. Elle est qui? Aza leki nanga. Apport na ye la théâtre Congo ezani. Leki nanga asala théâtre te. Siko yako chena kombo nanga poani. Po kaka ndenge yo matika ndenge ye azala surtout so zaka na besoin mbongo. Amata kaka ndenge yo lobi. Voilà osenga. Wana OK mande. Mais siko mbongo eza ya yete. Po ba pesa ye. Il faut ganga asa émission makasi. Accent. C'est surtout quand soit monique ezo yatale a utiliser papa. D'ailleurs papa dit ceci. Naza na ba audio neza. Tiaba audio. Post tadiso tiaba audio te et puis faut la sanga kombo a Thérèse ana na téléphone. Mais leki nanga je te dis yo. Tadiso ezate. Tadino no finda libandino. Je salue mon petit frère, mon jeune frère. Dieu merci mon dire que les bons. Baninga nyoso bana bana. Pardon, kunate. Mundir ba nazana valeur ya rolobaki onde konanga. Voilà yoka coup de chance yeyo. Yoka Thérèse parle. Awa abengingalo bien. Ok, je vais lui demander. Voilà Thérèse. Ok, je vais lui demander. Aya. Bonjour Pierre, comment vous allez? Je viens juste vous dire que papa va accepter pour le dimanche prochain. Nako c'était yoka Thérèse ya lisusu kakaye. D'accord. Wana azobeta matolo. Donc muteme kitio osumu non bo monike osumu ki pour rien. Nako sagate Thérèse ganga makasi. Te o sepeli. Yeyo natie na ba audio wana azobeta tol et puis azo obligé nga il faut akino lia na restaurant. Ce qu'on nga na je pas la voiture. Moyen qui nous liana yona restaurant exact parce que ça va demander au Kenya yo mon côté aux même ata bande économie balé to Kenya. Oh nous avons des voitures à la maison. Je parle avec papa. Après la voiture to Kenango. Ayango a outu psanga ouais papa a dit OK c'est bon le dimanche prochain il y a qu'à voiture pour que il y a dans un restaurant.
Mabeni na lobby. Voilà, merci. Sortie médiatique. Sarah, s'il vous plaît, to ban émission à Nzambe nanga. Oyebi ko BBC de émission. Na BBC te. Non, mais na BBC émission. O matisinga makasi. O vinini seigneur. Oui, mais na tepeli la hote o maitinga. Et puis e ba ke net ne mo na oloba va kitoko. Fais ata mwana na yo. Sarah, tu vas dans émission. Tu vas dans émission. Comment seulement? Allons-y seulement. Au gagné. En tout cas, maintenant, au gagné. Et bon, il y a aussi quelque chose à gagner na mata attention kita. Au gagné. Zo. Oni. Ba Kabilo depuis lobby et dans mon dans Kabilo 500 sikabongo. T'as dit, osa ba jara mi bali oyo pona ko impressionner ba fille. Soit azata moi pesa non te mbalasima na pesa te limbisa. Vraiment, je retire tout. Et puis give me my money. Yeah. No money. Give me my money. Sorry. No money. Yeah. Please. No money. Give me my money. Yeah. No money. Yeah. You is boy. No money. Boy, you is boy. I planning is $20. I parting is change. I changing is money. I complexed is femme. You. Donc waba jara mi bali oyo ana moi $20 ni moi mawa akena ngona ba changer et puis c'est rabo pia ba biya sika wana o impressionnant wana so wana oza moi $20 no sko so memi esko net da moi place mo boyo o mela mai po bibalo kwa boss wala tadia o mela ka lenga ko sara ba mai o estoma amela ba wana sa de ka ki pecho ninga o mela secret Maman inange ko pesa taba sko wana tadi au bimisa moi brique moi brique siko maman sika wana izo epate sko garçon saka na banque to wa ba jara ba garçon ndengwana pesa 500 na ba 500 mususu 200,000 pesa. Et puis on m'a bon makasi bande ko tadi mabo la mon on tadi azo bala taso ki ma charge tadi azama boko makasi Sarah to bande émission. Mais la mai to bande émission pas. Mais la mai to bande émission. Mais là faut vite. Mais là faut changer bateau en tout cas. Donc à comment le système on va se retambola ndela tamboli na bido ba mo le lokam. Omoni bato ala moko la poche akotisi kota la restaurant munene moko wana omelaka Ah bon. tali oyo suba na bilamba moko bisusu maele bana baneki mai troisième émission omelaka mai eza nini Yango Yams faza la rap. Mama sananga Yams na mon jeune frère mon dire baba quand même basomba koka. C'est la kotanga Yams na mon dire baté. Mais en tout cas to bandi. Parce que Yams na mon dire baba respectanga. Respect o ba respectanga za nini. Yams apesinga bano ba kubenga tata Sarah. Ndenge mona mundi parce que t'a dit yo nataka ka libandi na yo ba jeune frère c'est la na bien mbongo nyoso za la fête du bois et que dawa pour ça pe ba bo makasi ata likangwa zate je suis to bande émission pas au kataki nyonso c'est bon c'est quoi to bande émission sommet la Briel kasi basaki pour oza la charge té c'est bon ko balanga c'est bon té moi na zozonga classe sombela boite na yela ki de sac na ye azan sac na ya la basket na ye ki nango ya suka au futa ki pe déjà ba frère siko c'est là mais ezate bakaye kindaka na mutu nanu na sombi bakaye te tika na boete o ka bakate o za ba noko ba bo makati donc yo zo boya même ko bota pour la charge donc tadi okozwa bana na biso la charge loko li ko bota te charge il faut lando tadi yo charge il faut lando tina suka pesa mbongo bakaye mbongo yozo akusaka nango ni where is problem the problem is money you know partaging is money to banake mission bien oyela komba Teresa o matisinga mafuta nzoka Teresa yango nani ya nièce. Voilà, Maman Sarah, toujours Yaron.
bakaya mwana tokosomba classe ezozonga yoka oyebike lundi classe ezongi lundi wapi au prochain tokomi déjà na air bana bazonga classe oh tadi yozolota nayebi eloko te nde naza omoni soki ozalaki ata na mwana moko me air oyo Sarah olingi napesa insensé mwana po yo lobi o banda ko se justifier lundi mardi mercredi lelo totongi na papa Diego te kokotsa te kokoti saye na makamono te papa Diego azala na babiloko wana te tike eloko wana azolo bananga lobi tiko koboma ndeko na mobali na tension komi mikolo estoma yo pozo tikete apeso mwana estoma siko soki tadi ki kobota na essence osuka perte ponga po tala saranga na moto et puis tadi na ajo est-ce que sente susu noko alibadi boyo sente tadi noko bayo tikela biso siko mwasi na media tadi ozoyeba mokola ngo ndenge olatanga loka mokaba bayeli biso kotika na media toye kotikela ba youtuber noko bala pardon okomi wana donde ba réflexion na tongo nazo réfléchir estomac noko ezouta wapi noko azobika te estomac mate estomac pourquoi estomac tadi d'abord ça là qui te toki te moi ça me rend la Chine wana balobi na ngai moi ça me rend la Chine wana baselinga émission babi moi ça me rend la Chine moi ça mona yako bakina kuzwa makamango wapi yo nakotala kite mais tuna bango kasi wana zaki aneni na ane wana sila donc azaki wapi abano sani na ane wana il faut leur poser la question chez les parents chômeuses donc c'est-à-dire on gagne payaka $1,800 mais est-ce que style ça kenda Chine aujourd'hui au Mati Pékin parce que moi j'habitais na Pékin à l'époque Pékin Beijing est la ville la plus parmi les 5 villes la plus propre du monde au Belgique et Gotikala Gozalate ti peut-être ti bisoto roleka au France et Coca Gozalate au ba ville est belé Europe et Gozalate na kati mais non tadi tolo baké à l'époque na silisa ba o nyonso lelo ba comment mebenga bangonde baza ils étaient où et puis bazala kinde ba o ngana bengaka bazaki bana malamu pona biso parce que même à l'époque j'ai même appris il y a mon ami qui m'a dit hier mais maman Teresa abenga lobi mais garçon wana na yebi ekutu te asala ki émission lobi kombo nanga maman Teresa ayebinga ite maman Teresa ayebi nanda ku ya ba parents nanga photo o eza omoni photo o abe yebi ote alobaki moninga nanga moko ayebsinga ndenge basolini na téléphone alobi ayebinga ite mais elanga laksayo na linga otala biloko te po ezo lelisanga quand je vois il y a Suzy Bantu dedans et ezo lelisanga Sarah je sais kuna moya monezate oyo Patrick Ngambe oyo après Patrick Ngambe za nani maman Teresia après maman Teresia za nani après oyo ezali nani ndeko nanga mwasi oyo inondo la cousine de Nana Takaza bochela photo soki olongwe awa oye Suzy Bantu non mona na ba nani awa Suzy Bantu ba Fatou Kayembe photo ici c'est chez mes parents na mona ba Herman Kasso awa na résidence ya Vienga Lapa c'est-à-dire bazo finga kabiso ba bola wana to na biso ne lokote to utamboka to na lokote famille pauvre ni nezate mais bango batu bazala na bango fo bayebisa bango que non nga na koma place mwana na abokwama o bozolo ba eza lokuta eza o ezate na wana ezali obe na résidence te bon tadi to bana na biso émission to bandi déjà siko nga pona nga na ninga mabete moni yo ninge âge avancé
Mais est-ce que yo okoti kana no makambo te ça? Tu te commis awa yo mais okoti tala to commis combien na chrono na biso 25 minutes. Zela te la lobby boy ndenge yo pe âge avancé. Si la pe âge avancé beaucoup bala na bino te. Te ta de ka ba bete. Olu ya ko boko la sou mwana bato. Il n'est pas beau, t'as dit. Voilà, Tobani émission. Merci, Bandeko Balandi. Tobani émission na biso. Otiki tata masa bana ka likolo. Te. Ate ya noté. Te. Yozala ka na position wana. Na kanisi en tout cas kuna na oyate hein. Ah? Oui, kuna na oyate. L'émission commence par ici, mesdames et messieurs. Sortie médiatique, il y a Mama Top d'abord. Comment tu qualifies le propos tenu par Mama Top pour Etali Moussala Naye premièrement et puis pour Oyo Etali les insultes sur sa personne et y compris aussi sa fille Dada l'international. Na vie so moni mobile a payé 500 francs. Ah, tous on le sous-soir. Effacé na vie. Ata par hasard a payé 500. Comme kate. Moi, si paye au Azalaka, moi, c'est à Tembe. Ceux qui va payer 500, je ne prends pas ton argent. Elle jette. Elle jette. Et je ne prends pas ton argent. Nazana posa na ngote, bah moi, tu 500 chanana. Elle jette. Mama Top, ta réaction, Sarato là. T'as dit. T'as dit, il boit des poussani, hein? Habité. Mais Dieu, vous avez la raison. Regardez mon PC estomac, faut la changer. Faut la tika. Na la choix, tu c'est contempler là bas oyo. Ba yam si ba pesa ngai loka ba tata mwasi. Pour ça on a landi yo. So la landi si là AVC. Ne m'associez pas. Te ngai ko associer ngai na batute. Oh, na lobi ko associer nga na batute. Na lingi na nga te. T'as dit obi Sarah, je préfère parle-moi associer nga na maman Bellevie, associer nga na maman Dinana, associer nga na maman Ursule, associer nga na maman Top, associer nga na maman Moseka, s'il vous plaît. Associer nga Pokuna na ki mukolo na o. Tezela. Pokuna. Zela batu ba mona ko loza jeune garçon. Tadia za tata kala. Tadia za mukona nga. Sko talanga itala tadi. Boluka aja tadi. Mais il pose un nom. Ba ku bochala ba combattre. Ta ba lo ba âge avancé ba sa kakila âge avancé. Bona kosa. Tala dasa. Licence. Tala noko. Âge avancé. Et si la Moscovitch. Célibat est quoi non? Moscovitch. Et beaucoup un jour. Ne vous inquiétez pas. Maman Sarah, tu te vraiment dans 30 petites minutes à Pamba pour aussi ça émission. Sortie médiatique à Mama Top. Ezaki. Ma bête, na habité tant mususu bato ba kantato au côté là. Mais so eza na moi ba parti et créer ba scandale ko yebsanga to analyser sur yango parce que Mama Top aye ko sengela mwana na dada pardon. Asali ma bête, asali devoir ya maman comment ko protéger moi na e. Eza le roi da sali gaffe mo na média nga na ye na ye ko sengela e pardon. C'est normal. Aza mwana. Aza mwana mutu nyonso to atongaka. Nde toza na plateau bo ava to sa émission to tongaki. Ebele. Natangi koto baba komba batu ebele. Totongi Sila, totongi Bellevie, totongi Changa, totongi Sarah Masiala. Nous là, on part. On revient. On jette pas les ngunda. On jette pas les ngunda. Donc toi pena soyez la bienvenue. Le moni pasteur ou aller ça à travers. Donc on a sentir des poches nangeza lelo. Et on a eba na nyate ba plan. Je savais. Voilà. Je savais. C'est un peu ça. Vous comprenez. Donc totongi ba tebele. Mauvaise foi ya maramtolobi pe maramama bete tolobi o eza réel. Eza wana oloba Bellevie mutaye na
na production Sarah Masia la kendara zongara et ça m'a tolo beza réel mais si comme moto aza na mauvaise foi sur a enregistrement bima to banda ki kotonga bango OK maman comprendre que mokile comprendre ngo na nenga mabe ay ko sengela mwana pardon c'est normal. Et c'est normal, maman, protéger moi en aé. Na ebiton dehors, il y a pardon. Et ça, sous les locaux, maman, top à l'obaki. Toti keli si la maman livre. Wana ndenge bato bazo koloba. Parce que maman top avait bien dit na plateau nanga, c'est moi qui étais na plateau à lobby. Ah, tozo comprendre te soka tozali na maman, faut ba finga biso. Belle vie pe soki azana maman, faut ba finga maman. Mais ndenge nini tokendaka wana biso nyonso. Mais jamais ba finga sila, jamais même ata nangambo sila ba finga mutute. Mais kaka biso na belle vie to finga maka kaka pona nini. Est-ce que bazalaka na besoin to tikela maman Olive si là to tikela ndekelo biso si la maman Olive batikala kaka na ye ba évoluer kaka na ye ou ezalaka nini. Bon, si tel est le cas biso to tiki maman si là na maman Olive po biso ne toza mabe na théâtre biso nyonso to mabe si la nde azali malamu place on appelle balobi ete maman top alobi malamu te alobi mabe te tadi po yo ebike so ilelo maman Olive abia benga belle va voyager siko ki lesbienne nezongi. Oui. Toyebi so kazu belle vie siko ba voyager ba ki ata Dubaï. Maman Olive lesbienne abimanga na belle vie ma finga nyonso toyebi. Ateka kabarin nyonso wana toyoka ngo jour wana. Très bien. Mais auto kende Dubaï ayoki ma finga. Ezakité. Parce que zaki belle vie. En fait maman to pasali analyse obiso to sala déjà na plateau. Oui, bamba lebele. Maman Olive so azana sila est normal. So azana mutu mususu akomi lesbienne. Akomi mutabakisi, akomi mobomi. Quelque part eza oyebisa maman Olive ke so tamboli na belle vie ba finga ko. So tamboli na top bon finga o. Très bien. C'est que entourage da bango eza mabe. Malamu zala na muto ba fingo te eza nani eza sila. Maman top est clair. A fingité, a tout quitté. Azola que ça mécontentement na ye na communauté aba insensé aba fanatique asila. Oyo ba koma ko finga batu nyonso baza pemé na maman Olive. Très bien. Bazo finga pourquoi parce que ba na posa maman Olive atikala propriété privée ya sila. Alors batikela loka bango batu bazo apporter malheur na réputation maman Olive Tommy atika na motoyo azo sa ke ba finga été. C'est normal ba langage à bongo. Mais comment vous traitez ba fan ya Sarah Tola batu ba finga ka Gédéon du ciel. Mais Gédéon du ciel azoko s'attacher na Sarah Tola au lieu à s'attacher na Dieu merci mon dire ba oyo ba fanatique na ba finga kate. C'est spirituel, c'est clair. Voilà, merci mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris avec avec maman Sarah et Zala Boy. Ah oui, Zala ba choc d'idées en tout cas, il faut tout le moyen tout continuer. Non non, on a lié Mike Ande na zo mela pour nous quitter. Yes oui. Calmos. Donc c'est un peu ça. Et les Kiwana, il y a maman Thérésia qui vient. Quitte non mai. Oui, na kiti mai maman. Il y a Thérésia. Ba vantara pa pamba na ya komela ba mai na ba tevezaka po mabo makasi okopesa mwana asobeli biso ba fanta tomeli. Maboko makasi bando yake ozaka ko fiba mai benda bonda boni. Ah. Boka sensa ma pesio. Lokola yo oza mo sa. Na pesa je suis. Ngana yebi basi misu bazalaka na bandeko misu basi mususu bazalaka. So tuki kaka pona mbongo. Sia mbongo nini zwa mbongo na yo abwaki yango yo pe bwakati te ngande siko bongo te nazolo bana ata ba lobelo mabe mais et puis depuis au kangi yango bazo lobelo mabe tika jette ça par terre moi je vais ramasser où est le problème where is problem 500 euros mona so comptant combien maman libanga mo nguba kasi oyo nde yango Viviane lobi basomela yango ba audio ya bato quelque part là ba 500 francs pe na 4 ezala 4. Voilà, merci Sarah. Et justement après ça il y a maman Thérésia oyo aleki na télévision pour dire que maman top sortie médiatique naie ayaki pour encourager moi naie
local a payé à l'oba qui était allé là 9 mois dans maternité, à même 9 mois dans Liboumou, et puis aller là dans maternité. Ce qui réellement allait là dans maternité, il fallait à temps il y a que éduquer bananaye, à l'andela éducation ya bananaye. Ta réaction ça? Voilà Thérèse. Par rapport à Maloba Mama Thérèse. Naza nango kutwa na kucha. Éducation ya bana Thérèse zandeni. Pondé tozala boitadi. Tant que bana mutu likambu, il faut correspondre. Oui. En matière d'éducation, est-ce que Thérèse a pas koloba? Moi, je suis auto ça l'émission à Kanga et Thérèse Ndokiti. Tu as audio, tu as ça. Alors, bana biso kindoki à Thérèse. Alors, Thérèse est lesbienne. Moi, on a payé mon roi na vie à ma bé, à appeler lesbienne. Nana beaucoup lié. Nana payé éducation ana. Est-ce que moi nana yo donc on a ça à cause du courage et ça il a une mission? Je ne pense pas. C'est l'éducation. Parce que exemple nini oh Thérèse ya zanango pour aya côté ya top a éduquer bana. Banda babanda ofinga top d'internet. Moi na top ni na ça les cas réagir. Top ana bana 5. Dada kamta na théâtre. Nyoso batika li ba licencié. Yé Thérèse. Moi na nini aza diplômé. Et puis bana ngo bazabi. Quand on parle de l'éducation, il y en a battu mususu faut bachara malobatin. Même Thérèse yé mo c'est une maman mal éduquée. Aza éduquée te? Kunate. Oh. T'as dit. Omoni mutu o akomi na monopole ya ko elobela bana ya baninga sur éducation na média za finga bana top. Oui. Azo finga na top na banana. A fingi na top aza na éduqué parce que moi na so aza mal éduqué, maman na éduqué te. C'est ça. Eza insulte te papa, eza ba qualification. Adjectif qualificatif. To qualifier mutu de non éduqué. Eza insulte te. Aza éduqué te yemoko Thérèse ba propos wana eza yemoko maman non aza éduqué te parce que soko zolo bana top que top a soit éduqué bana donc top n'a pas été éduqué pour babi une mère peut donner que c'est qu'elle a oh ya zui pas baboti na opesa na bana yemoko top aza éduqué te yango akoka ko éduqué bana te yango wana siko Thérèse oh ya yo bana basa na éducation nini des messieurs za na mon internet. Est-ce que moi, je peux faire face contre moi? Tu as des familles, tu as des problèmes. Mais moi, je suis la maman. C'est quelle éducation? Quand on parle de l'éducation, il faut garder silence. Il faut garder l'éducation. Yo mona nous ba propose tenir na ba émission ezo laksana nous yo mona nous na éducation à bien té. Comment on parler sur éducation bana baninga? Dada banda sali sortie médiatique na a fingi comédienne ni. Ata mon côté. Assumer kama kamba lobaki. Que to lobaki ango to fingi te to lobi comportement ya si la ninge zalaka to lobi comportement ya tel to lobi comportement tel. To lobaki ba tu be donc to tanga ki ba. Est-ce que ebite que dada za mona sila? Oui. Si la na top back génération moko. Oui. Bah 50 ans d'âge, c'est beaucoup. Si top aboti dada si la abota dada, baba camarade. Si ko soki dada, alobi kete makam nazalo bapona ezalo bapona mama si la eza comportement si la o batu nyonso ba yebi, afingi si la ndokite, afingi eta lobi kama mabete zaki basako solaka nde batu balobaka ba solaka. Mota mauvaise faut enregistrer. Et puis bah katika justement moi. Et puis maman naie tellement ça bien éduqué à comprendre que faut na ko sengela moi nanga bolimbisi. Na bolimbisi wana ya top bo rendre ngo 0. Kapoto palobi ka memara 9 mois na ya bota. Et lokoka ezo sa passe ka ko mema 9 mois ninga lobi ya. Mais batu baba zoba. C'est que abokeli yango masila. Top azalaka na Belleville no abotite. Top azana peshanga pe no abotite. Sko abwa kelendeni. Tolo babwa kele Belleville po ani bokena okapasila. Po bango wana nyostu baboti na tetam sa abwa keli peshanga. Bo lobela sila point. Donc bino mo bo mona déjà que quand on parle de l'âge avancé là c'est ci là. S'il te plaît. Là c'est là. OK. J'ai l'estomac moi. Come on. Mango ko melango be inanamo ndambo kaka ndambo mama ezo kita ezo sala peyo na motema. On se comprend. Po
so ba oloba lisolo muto abwakata mbwakela tolo bataki top asala mbwakela so ba oloba tali kamwa mbwakela na internet ya mamba robota etali toana batebele baboti te na théâtre bazebele siko ndeni eke simba kaka lobi na sila entre ta Bellevue à la gauche mon pécha pas à droite et qui simba kaka sila poani donc vous avez une mauvaise foi. Vous avez besoin de créer les mamans ont un problème dans moi na les réseaux sociaux. Oui. Bon exposer moi na. Oui. Et ça sens té. Donc aux hommes on a quelque part t'as dit ba tout ça ba na mauvaise foi hein. Ba ngi ba saloka mabe. A tout sali ba malam ba saloka mabe. En fait ba hypocrite ba la ta ba pona ba ngwa ki mukala. Na âge à Thérèse ko za mukala silate. Outi sinark kala to yeba ba groupe loka ba sinark ezara ba groupe MP foté to tanga ba sinark to mona bango classe to tanga ba groupe évangéliste to mona ngo classe Thérèse aboni ko sa makam lo roi na théâtre muyombe gauche bon s'il te plaît je mais là t'as dit ma yango ko fibaka come on eza mo ebele ezo bota a Saint-Esprit za oh 4e émission bouteille ma esilité ke ba etali o mona ponje o charelo mo apembe na kati wana nga na obulika mai esuvina esprit pende zongi na ninga fote na koti bene esprit ya ndule donc tadi pena ko beta biloka Denis Lesi Ferous na kati Turbo King tadi oh mai kako to ko bi buke ko boni ya pembete Chichampa. Oh my maman, ça c'est de l'eau. Et puis a gagné à Bangale a proprement le roi mai. Ah, a gagné et bagocha ngondo na mulangio. A gagné. Ngana lo bano Denis Lesi na mulangia Férouz Castel. Vous non comprenez le lobby mouke. Et comme ni. Faut faire très attention hein. Non, nous avons ce monsieur Sili. Ce que ça oyo kansa mbele sala batu tout bazoka odeur wana po yango jamais ezala sans odeur. Il faut ça une odeur. Eh bien. Vous comprenez bien. Donc maman Thérèse na âge nae mukala koko ala raté. Bon ya koko. Ah koko. C'est ça comme koko. Ndenge nini baba za kaba âge moko. Choko eza mabe. Mais alobi kunate. Choko eza mabe. Aza âge moko alobi baza baninga na Bellevue na Ursule. Baza ba? Oh mais na il pas aleka si asila. Baza ba âge moko baza baninga. Aleka sila. Te baza baninga, ils sont des amis, c'est tout. Si la za mukola peshanga. Est-ce que si la za moi sukate? Est-ce que si la za moi sukate? Te na éviter. Ana leki. Leki na wana. Ndaza moninga ya ba peshanga génération ba peshanga. Yango nga na tuni. Na lobi na bazaki na Simba. Na babaki na Simba. Na lobi babaki na Simba nde alekaki Ursule dona âge mais lokola azasu na Simba te âge changea. Ok. Ndenga longwa bongo âge changea. Âge changea non. Ba sous âge mon côté. Ok. Donc c'est un peu ça. Voilà mais lorsque maman Thérèse aussi azolo ba ete maman oyo ayebi ke mwana na ye asali mabe afingi mama leki na ye mais aye aleki na télévision eza lokola a encourager olia kanga monoko agogola mwana mais ye koleka na télévision eza lokola a encourager mwana na ye a continuer ko sala mabe. Ta réaction pour tout le comment to kabwana. Na moni place encouragement hein. Bilo msoko lo bana medio komi kizengi. Thérèse wana bakoko doza koko. Moni so za bakoko. C'est que ça koko. Zwa titre non sérieux. Koko ya Sankara azalaka te koko mukala azalaka te. Mukala utaka nango na ki jeune na au moins tant oza jeune. Ah jeune wana umeli na tadi
ba umeli abanda azara porte-parole nae mais jamais ndoza boye papa mo boya bina ko na ina comme porte-parole atadi ezalaka ba jeune garçon akoli même atanga kande na zabwe po mutu moko ya ke no o chanzola kangai atakuto botina nte ataza bandi Sarah ko permettre te ha jamais na permettre te jamais na ko permettre te que non o mo silikani que non moninga ndena zabwe o jeune maloba langa te o bongo siko ngo silikani te menga no permettre babilo ko wana te voilà Theresia il faut rendre compte ya âge ozana ngo rendre compte ya carrière na ozana carrière liboso na yo si la belle vie ba sa carrière na bango positivement ba jouer yango ba trophée et puis ba comme ba productrice yo ozapera mutulora bango ba extraterrestre te ta ba batu bana mai na makila lora yo tu peux faire comme eux oro sa lora bango ki mukala ya koko ala rate mukala ya koko azala rate mukala ya koko omani ba journaliste ba koza amikala parce que journaliste ya rakop na biso ko mama mais biso to lobelaka bato biso lobelaka yo na ba kinda ko s'informer musala ya journaliste yo pena mukala et puis mukala ngo ya mon zata mukala mama ya mama Olive na ondima mukala ya mama présidente mama Denise Nyakero na ondima mukala ya sila mukala makasi ya moto bo sane bo partager na ye musala moko na âge na yo bakoko no bayoka soni boyokisa bakoko no soni mukala ya koko ala raté Theresia tika makambo salary émission leka loba makam na yo oza artiste loba masolo carrière na yo makamba sila makamba belve taliote loba makam na yo ko yaya belvi wana tang batie bango kuna na mungita award ateza triqué batie ko monote point no yo ka soni te yo po artiste batie yote batie yote ndeni batie sila na belvi yo batie yote bongo te bako voter yo na nani okolela yo na nani Mungu a déjà si longwe et Theresia plaira biloko komi mai pitié merci Tadi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, tozwa kaka ya mabete, tozwa makamu ya malamu, ya mabete obuwa kaka ngo. Et ko sala malamu te aujourd'hui bae oyo bazali na il faut batali sabatunzela. Mais bazo koka kotali sabatunzela te, ça fait pas quelque chose de bien. Ba maman bozala réellement ba maman. Ba papa botika la ba papa. Les comédiens appellent on a salaire en lisusu, pe question on a tout en lisusu. Vous attendez, il faut et comment na niveau nini pour que beaucoup ma ko intervenir. Je félicite Ndekonanga Viviane. Lobi yepe akota kika na molongo wana même nga kutu abano linga tenga na yamba ye aina kata pungu mais lelo heureusement dit bon basokoli misu quand elle dit botika kosomba ba audio automatiquement ça prouve suffisamment que même ba makambo nyoso bozo yoka awa batinda kande batu bokende kozwa yango ba futio moi donc loko moboye asali susu recommandation moko et pas président ya les abaku ko futa lisusu batu oyo bazo finga te finga futa plutôt bato bazo ko sala promotion, ce qui veut dire que batu wana o ba finga kawana bazala kana li futa na bango omoni ndenge ekomi ko kene malembe boy. Bon Dieu revient bientôt, s'il vous plaît tozonga na raison lobe ko le kalelo je suis merci.